Paraît-il mondongo abimana mobala batu. Mondongo basaki na banga bolingo na mobala batu. Mwasi ya mobali wana azui image a publier akuti yango akuti ke non mondongo abimaka na mobali na ye. Ke ata ba sala batana bango système ka hérité watana bindenge ezalaki ba filmer so moninga filmer moninga. Lelo mwasi ya mobali ya mondongo wana a publier yango. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, c'est facile. Beto ke bakaka kadiboku yae ngai dobika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatique papa maswako batu balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngai tala pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme ba kadiboku yae ngeme dobika place ni mara moko komi s'abonner ngai tala eloko moko bima kalukula ngunga Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, merci. Toye Lisusu. Kin yabala kin. Information à source, tout ça on a topé toujours ba information. Bokoto. Tozanga te kuluba. Merci de vous abonner, chaque jour. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Kin Yabana Kin. Oh, toujours pesa une information ya sûr, pe net, clair. Awa. Na studio pe plateau ya bino Kin Yabana Kin tozo sepeli sabino. Merci la bande tout bozaka brancher botala biso. Na Kin Yabana Kin mère chaîne YouTube oza na minute yo ekangi mokili mo impact ba dolanda. Merci na appel la bino bozo benga biso à chaque moment na ba actualité héritier watana biute kolika mutakalisation na ye. Bobenga kibiso bopesi ba suggestion bopesi so ba idée pe bopesi ba point de vue na bino par rapport ya makambo lekaki ya mutakalisation ya héritier Watanabe. Merci na confiance bo sala biso wana yango sala biso to sala musala jour après jour musala ekeni kitoko ba remarque ezo sala biso kitoko makasi lelo tozo lobela mambo délai toujours ndenge tozakini ya bana kini tokotika te koloba mambo ezo lekana mboka na biso. Il y a des Kinois, il y a des Congolais partout dans le monde. Tout ce qu'on vend à Cabo, tout le monde mutakalisation. Il y a Mondongo. Mondongo azanani, Mondongo azan dans 16. Il y a Weranson, Oyo. Weranson azwa na Brazzaville. Avant dans la Congo, dans Kinshasa précisément dans Lemba. Azan dans 16, bien écrit na épée et yebana makasi. Bakaye mondongo oyo salaye asi bomonaki to mona biso sondenge Weranson abinisa biso ekriwana ya bakaye mondongo oyo brigade Sarbati a Bwaka pona mona mwasi oyo toti komona photo ya mutakalisation na tozana ba vidéo wana na ba téléphone na biso tozana vidéo wana na chaîne na biso na Micho Kina Banaki moyen ya ko poster yango awa sur YouTube ezate parce que c'est Nicolas le Kabote ko kanga biso pona ba image ni susu parfois ya bien te autochaki héritier Watanabe de éduquer biso ba problème mais tozana ba image mais pourquoi ba congolais kaka ba délire ya ba marque ya oyo paraît-il mondongo abimana mobala batu. Mondongo basaki na banga bolingo na mobala batu. Mwasi ya mobali wana azui image a publier akuti yango akuti ke non mondongo abimaka na mobali na ye. Ke ata ba sala batana bango système ka hérité watana bindenge ezalaki ba filmer so moninga filmer moninga. Lelo mwasi ya mobali ya mondongo wana a publier yango. En tout cas la vidéo so botala yango za somo. Mon abmakeza film pornographique oyo mondongo asali na mobali ya batu eza pasi comment biso ba congolais eza kabo faut eza nani siko na minute toloba eza mondongo faut eza mobali ya filmer toni to bayoka nangi bango mbale babi après ta musu mutakalisation ya héritier Watanabe yo pe filmer ngata musu na zape botolo eza ba base. Il y a des musiciens parce que héritier Watanabe a ça la pour héritier Watanabe ezali
eza réparateur teza ye moko nda publier ki ba vidéo wana to mo je pas mondongo na mondongo asai mondongo mo mda publier mondongo mda senga ki ba sala ngo to mondongo nde mutu mobali na ende asali ka pona bongo pa sala ye abi sa réputation na topé moi si mobali wana to ka boza ka branché toujours on a toujours ba information en net peu clair biso toza déjà kini abana kini to mlandaka to kota ka partout hein sur l'actualité toujours on a sima to yeba nini ezosenga poto bongisa makambo ndenge ezala kaka na pesi bino merci ebele pour bozala toujours branché botala biso bo s'abonner massivement au pe alingi azwa vidéo à s'abonner pe au commis numéro na commentaire tokotindela yo par WhatsApp tokotindela yo vidéo ya mondongo ya porno basali na mobile live to comme la souka vraiment ya interview tout ça vraiment na sengo ba boze belé pe boze confiance pour boza ko s'abonner na chaîne na biso kini abana kini oyo ngamoko mongongo ya Kinshasa na sengo ya ba ke boze belé toujours ko tala biso pe koyoka makambo o to la bino bokoto to comme la souka vraiment boza branché boza décider na information msusu ekoya ciao.